Fire musique gospel. Ça m'a manqué. Fire musique gospel. Pasteur Moïse Ndiende. Dans le Seigneur, on est là pour soutenir les pasteurs Momo toujours. Dans le Seigneur toujours. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Concert à Moukwala. Le sentiment est poussé au concert à Moukwala. Non, sentiment est poussé. Premièrement, ils ont nommé Banzambe. Deuxièmement, ils ont passé dans Moïse et la réserve de l'éternel. Ok. Vous savez la cité Bethel? Non, nous sommes dans la cité Bethel, nous sommes dans protestant. Ok. Mais où est-il pas dans Nzambe là où on participer? On est participer. Si on a pas pasteur dans la Nakaï, dans Matéa, na Siloé. C'est ça. Concert à l'eau, on est relégé. Non, on est relégé bien ma casse. Ok. Merci beaucoup. C'est bon. On le vit bien, maman, on le vit bien. On continue, la 4, il y a le pont au stade des martyrs. Bonjour frère. Bonjour. Boni. Qui m'ezali? Le lot le 19 jours J. Le jour J, toé awa po nzamba tombwama. Qui m'écoute na est, banguna na biso bazinda. Yeswa tombwama. Peuple congolais a se retrouver à vivre mieux na mboka na ye. Mais namoni l'église belé sangani, namoni l'église belé, ba biso ba ela ba uniforme na ba filamba la bango, ya mangomba la bango. Est-ce que concert ya lelo, et ya concert ya unification ko sangisa bana nzambe ba comme lelo moko? Exactement. Pour preuve nga na zamu église catholique. OK. Na zamu église catholique. Mais na ye pona kokumisa Yesu Kristu. Ozomona concert oyo ezokipe te na ensemble l'église te na ensemble l'église te. Église ezande Jésus Christ. O biso tokendaka wana eza kaka ba adresse na biso. Mais en réalité église ezande Jésus Christ oyo azali oyo aza kounifie biso nyonso. Tosangana pona mboka na biso ezwa kimia etombwama. Et puis totombola kombo na Yesu Kristu oyo azali référence na biso. Voilà. Alors moi morceau moko ya nzembo moko Moïse Ndiende. Natela yo motema, natela yo motema, sabao te kotela ngai papa, natela yo motema. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. Nous allons continuer à chanter la biso, la balle Nzambe. Nous allons continuer. Maman bonjour. Bonjour. Ouais, l'autre mono la concert à Moukwala. Le 19 jours passé Moïse Ndiende après cette rendez-vous. Sentiment aux amis on a Moukwala. Bon, sentiment ça. Nangan bali boso na côté, ba match na côté raté mais na oki Moïse Ndiende na ozanga te. Fona côté na la kumisa Nzambe. Elongo na Moïse Ndiende. Maman, est-ce que yo peut sembler dans la cité Bethel? Non, na sambela kuna te. Yo sembler église. On a sambela na dibaya na Kasavubu dibaya gambela shaba e kombo église nanga eza mur d'airain. Soko lingo eba mur d'airain laxini ni otanga na Jérémie 1:18 à 19 ndoko eba mur d'airain soke laxini. Parce que concert à le taliba la Nzambe nyonso. Eza osama na catholique oza musulman. Concert lelo ezokipe te tali mutu nyonso oyo ebi koza mwana Nzambe tali mutu nyonso aya tosepele longo na Moïse Ndiende. Moi nzembo mokia Moïse Ndiende oyo sepelaka na moi. Nzembo Moïse Ndiende. Bon, mon nzembo onga sepela nango. Makambo oyo nzembo oyo ekimi ngai ya. Merci beaucoup, merci. Frère, bonjour. Bonjour, journaliste. Donc, tout ça, les 19 rendez-vous au pasteur Moïse Ndiende après ça, tout ça, les lots. Le sentiment, nous avons. Non, on a un sentiment makasi pour avoir assisté à la concert à Moïse Ndiende. La zame de l'église n'était pas zame catholique, mais c'est un passé qu'on nous apprécions beaucoup. Banze monae, donc ma matière est dans la makasi, donc
toza bena fier ya koya na concert ya moto yena isengo nyonso mpona kolanda la musique ya Pasteur Moïse Mbie. Bon, même aux catholiques, mais au peu musique à Pasteur Moïse. Oui, nga za catholique mais musique ya Pasteur Mbie makasi ata ba vidéo na sur ba téléphone ba YouTube tolanda kango na chaîne ya église donc tubani makasi na musala sala comme pasteur ou bien comme chanteur donc toza isengo vraiment na makasi na Congo oyo. Aza parmi ba grand chanteur ya Congo ya Nzambe ba kangi bena génération moko monene. Musabana Moïse Mbie makasi. Nzembo nini oyo lelo c'est pla koyoka o lingaka. Boneti nga lelo olinga Moïse Mbie imba baluki nga na butu esimbite baluki nga na butu esimbite baye fo nyonso pamba ye baluki la télé niveau basimbite concert babunisa ko makasi to dondo mona ba internet tout ça mais quand même les concerts bien liés to ça na salle des martyrs na semana na bi banze mo presque belé même ye oyo bolingo na nga ye oyo na lotaki yango na ndoto eza oyo banze mo bien eza vraiment répertoire bien 4 ou 5 albums eza mokete na Congo oyo na je pense que non tokoyoka nzembo tokoyoka banzembo tokolemba donc concert ozala kitoko naza fier na zoma bato sokota à l'aise donc merci beaucoup mon frère merci beaucoup Nzambe aya to soutenir Pasteur Moïse Mbie na ndenge moko ya kinya na ndenge moko ya prière na ndenge ya louange okoloba nini pour bandeko baza bandako po kala mingi te stade elingi etonda bon pour bandeko baza na ndako soki aza mwana Nzambe alingaka Nzambe ya Pasteur Moïse Mbie ayebi histoire ya Pasteur Moïse Mbie banda bomwana ti tokola na ye akova na ndako te aya na stade de martyr place ezozela ye tosuki wana. Merci beaucoup. Voilà tout le monde a bandeko nde bazokota bandeko bakonze kokota nazo bana Nzambe nazo impression bana Nzambe nazo impression bana Nzambe mama mbote mama bana Nzambe mbote naza posa mama moko aloba na micro na ngai nalingi mama moko aloba mama bonjour mama bonjour Bonjour papa. tomoni yo lelo na concert ya mokolo lelo nini esali koya concert ya mokolo lelo nasepeli papa mpo nasepela na papa na nga makasi mage mokili etiolaka ye mage mokili efingaka ye bazofinga toujours mais mpo na biso toyebi asalaka ya minene mpenza nasepelaka mpo te ngai soki lelo naza na vie eza mpo na papa na ngai wana papa Mbia nasepelaka na ye makasi oyo azalaka oyo asepelaka na baactivité na ye te atikalaka bongo Nzambe apambola papa na nga misala na ye continuaka libere na libere. Voilà, merci beaucoup, merci. Bana Nzambe, tous entrer à Bana Nzambe, on va assister. Bonjour mon frère, bonjour. Voilà, tout le monde dans la concert à Moukola, un mot pour la concert à Moukola. Bon, lelo est un jour très exceptionnel pour un concert où ils lelo. C'est juste pour une édification à chrétien. À RDC Mobimba. Bon, toi aussi, la papa est moko. Moi, à dire, vous avez papa est moko. Concernant papa ou bakoya, bon, on a habité papa ou bakoya, mais vous avez vraiment mis à stade de martyr. Voilà. Comment la foule s'est présentée les lots? On a vu le bal en Zambie. Ils ont étonné. Bon, foule s'est présentée. Ah, tout le monde, nous bazana nous qui. Bamsus baza libanda baza ebele makasi. Na sepeli mine batu bayi. Et c'est on makani mo batu baza na batu ça na etonité. Ekotona bon ekotona pona loko mwanzambe. Nino ko bana nzambe ba o baza banda kunani ba se préparer te pour ba tia makolo wesi. Bon na ba ona no ba sokolité ba o baza libanda ba o baza na babisika baza ba transport pa ko ba koma awa. Kuma nazo bisa bango basala mbangu. Ah basala mbangu. Baya ko expérimenter quand même le beau Nzambe à travers son excellence le pasteur Moïse Mbie oyo akosa elo ka ko lo balelo on a la RDC quoi. Merci beaucoup bala Nzambe mbote la bino mbote vous avez pas ça le bandé mo aujourd'hui ezali jour le pasteur Moïse Mbie a fait un rendez-vous et la moni population bino bala Nzambe bo se présenter. Sentiment nous allons par rapport à quoi? Bon, sentiment et là non premièrement parce que nous sommes des chrétiens, ouais. Nous sommes des chrétiens puis tu es une rencontre au Loué Nzambe au Kum Sanzambe le monde a passé à Moïse Mbie voilà donc passer un moment vraiment tout le monde ravena mingi donc tu es tout Kum Sanzambe le monde a passé en Mbie donc sentiment habituel bossu et puis tout ça va mourir à la bonne musique à part non qui passer en aïe tout ça va mourir à la bonne musique tout le monde rappena donc musique naïe quoi. Comment vous trouvez la sécurité organisation? Bon, organisation qui nous a très bien.
championnat est très bien organisé. Donc peut-être la difficulté, mais contrôle déjà pour se passer dans le calme vraiment. Donc ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour frère. Bonjour. Nino Kobakisa. Hello, c'est en tout cas, Tokoumisi Nzambe premièrement pour notre concert à Lelo. Et félicitations à Pasteur Moïse Mbi, en tout cas organisation Kitoko. Vous êtes très bien sécurisé. On est là, Toko tissé pour la gloire de Dieu en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Frère, bonjour. On a le fou de Moïse. Il y en a bien, on a fou de Moïse. Pourquoi fou de Moïse? On a Lela Joya des gars. Ah bon? Depuis 11 ans, c'est vraiment Bibo Wambomba. Nathalie Nabomoyi, Nanga Nazarada Fom, tu vois, on a un Kodi, Nazarada Fou ya Mouto, donc, nous avons un logo boué. Parce que le cirque, les boules retournent. On a une carte depuis 10 heures. Mais ce que c'est mon coach, c'est simplement évolution. On a donc ce côté, quand je m'en vais, je vais changer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Voilà le lot de tout le monde la concert. Moïse Mbi fali ya musique gospel. Moïse Mbi a fali ya musique gospel. C'est mon manzambe. Fali ya musique gospel à part Pasteur Moïse Mbi Ende. ngai na uti Cape Town na Afrique du Sud na juste pour voir le concert de Pasteur Moïse Mbi. Ce message na ngé bandeko baza fuisi ba yo kakela. Na so yebisa bango ke ba futa ba somba ba. Anglais ba to. Am voir war churuza wa. Lelo. Ai vraiment zana nesengo. Po na kokota na ngai ba ndinga na pota. Mais na ebite kuna vana kota. Ba mangana nini? Nazana sengo makasi. Merci beaucoup. Voilà bala nzambe sentiment bala nzambe bino vous senti. Bonjour. Boni. Bien merci. Jour J de 19 sentiment ne puisse rien na mukula lelo. Elo que poussé ngai na ya awa eza parce que lelo eza concert ya Moïse Mbi. Moïse Mbi c'est notre pasteur. OK. D'abord c'est donc puis yana na slow. Non. Na prière na Siloé, mais avant j'ai prié chez Moïse Mbi. Et là que poussé nganaya parce que j'aime la musique. En plus j'aime le pasteur Moïse Mbi. Il chante très bien. C'est l'une des raisons qui m'a poussé. Nzemoni ozo la so yo ki opena. O ko molimo ya nzambe kotikati na yo. Mobimba nanga ezangolu na yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Les pasteurs de notre fils. La cité Bethel. La cité Bethel. Oui, je suis pasteur. OK. Papa mbote na ope. Mbote papa. To ba na papa poto rozonga pa non. Papa lelo sentiment le zona mko le ba na nzambe ba se présenter na tous les bande comme je ba bisinga ngaza musulman. Ngaza catholique. Ngaza kimbanguiste. Mais ba lelo les 19 honorer d'abord honorer jour où le pasteur Moïse Mbi appelle ça qui puis ko ya ko kumisa nzambe. Oui, c'est tout à fait normal parce que le pasteur a dit c'est un concert de l'unité. Okay. Et ça, concert à l'unité, ma confession, c'est une occasion pour que tout le monde puisse adorer le Seigneur. Okay. Tout ça, ça montre que c'est l'unité. Nous avons des musulmans, des églises de noirs. Donc, tout le monde aujourd'hui, à cause de ce concert, il est prêt pour adorer le Seigneur Jésus. En tout cas, nous avons un sentiment de satisfaction
on est là, on est 13h, déjà pas moyen d'entrer, il y a vraiment l'engouement. D'ici 15h, je pense que ceux qui sont à la maison peuvent faire rapidement. Ok, merci beaucoup papa. Merci. Papa mbote na yo. Mbote papa. Comment bakisa nini na yo papa lo? Oyo pasteur alobi vraiment Moïse Mbiye aza notre père, ngana sama ministère amen. Mais na soutenir araye vraiment na banzembo. Papa Mutombo. Papa Mutombo voilà. Bango nyonso wana baza bana papa Mutombo. Alors c'est notre berger, notre pasteur, nous les aimons. Donc eloko akolobeza ke toye ko soutenir oyo etali likambo ya cité Bethel te mais etali christianisme le corps du Christ yango nde toye ke notre soutenir ensemble avec bandeko na biso ba musulmans ba église des noirs ainsi de suite en fait que nini église corps du Christ etomwama ke ne liboso. Merci beaucoup. Message no repesa bandeko bazama ndako no bakomi na wesi. Donc message eza que no ba poussa na baya to glorifier Nzambe to kumisa ye na bandeko oyo bazali ko kufa du jour au jour na este oyo eza pe occasion malam pour vivre que tout le lamba ngo elongo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sœur, mbote na yo. Mbote papa botika. Toza le 19. Le 19 sentiment le tala mkwalelo. Mukango yango. Makala yango yo. Eloko to bango luka yango lipa yango yo. Kono c'est un tembo. Koki nyonso. Banzembo nyonso. Ça va y aller. Là c'est la Ebenezer. Ah toute la vie. Lelo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas Pamoja, Tutaweza, Goma. Bamako, Tokolonga, Goma. N'oubliez pas. Merci. Toujours. Pensez que bandeko na biso na Goma bazokufa. Er tokokota to prier to sala nyonso. Prier toujours pona pamoja tutaweza Goma. Ensemble tokolonga na Goma. Pamoko tokolonga na Goma. N'oubliez pas notre pays. Message yaka moko. Pamoja tutaweza Goma. Yango bomoni ba polo donc on vous aime beaucoup. Pamoja tutaweza elongo tokolonga. Merci beaucoup. Message est passé. Voilà tozo vraiment la barrière au batel biso na sima. Comment entrer à bala Nzambe. Comment bala Nzambe le se présenter. Je sais pas. Est-ce que modo de piste il peut s'ami na va passer na bango ou bango va aller toucher na le pasteur Moïse Mbiya le baki. Bonjour. Bonjour papa. Sentiment nous allons papa que ça. Il y a ma casse vraiment. Mona il y a Bethel la Makila, na un concert, il y a pasteur Moïse Mbiya la réserve de l'Éternel avec beaucoup de plaisir. Atunion surtout déjà parce que nous avons déjà concert, nous avons bien sécurité, nous avons bien. Voilà, nous avons déjà notre chapeau à Malta, nous avons poudre nous avons bien déjà le stade. La chaîne aussi va bêter le roi. La chanson de pasteur Moïse Mbiya na lingara lokola ye oyo. Mon morceau nango. Ye oyo. Bolingo nanga ye oyo. Na lotaki yango na ndoto. De samwe futi pengayo. Ye oyo. Kombo besili ye oyo. Atabambonge ye oyo. Elamba yango yo. Merci beaucoup, merci. Toujours continuer. Frère, bonjour. Bonjour. Sentiment nous allons par rapport au journal le 19 Allélo. Bon, pour un année, c'est mon fort. Vous savez, les affaires pour moi, ma campagne, c'est mieux que
biso tokanisa lokwa stade de Martyrs tokobeta yango plein eza bafali bafaire egola, mais aujourd'hui on est fiers de notre pasteur Moïse Mbie. Déjà si on peut na kati ya plein makasi, je ne sais pas si l'espace érotique à biso. Donc on est fiers vraiment, je suis sûr et certain que bato ebele lelo bakobika, beaucoup de gens seront guéris aujourd'hui. Merci beaucoup.
donc pour la redorer pena nzambe donc toyebi ke lelo makambo eza pena bien makino pene kozala awa kozala pena batingala butu esimbi te bitumba ya molili basimbi te soki omoni na tongo bakomi agite yebanana bongo esimbi te donc lelo toza awa donc bangunya Bible elobi chaque chose à son temps alors lelo oya ntango nango donc ne soyez pas pressé na vie donc so oleli oyo aussi batouche pas donc faut regarder là toujours maximum merci du message du message je suis venu non je suis du message modernisé ça me dérange pas modernisé non je dis modernisé ouais alors franchement c'est un concert historique nous t'enlevons libala ozalate aba musicien chrétien vraiment ngamona obaki na vivre on a misu na ngamoro donc toyebo totonisa stade tokumisa ye donc elo on asenga papa Moïse lelo abetaka nzembo abana na nzembo Yesu azali awa. Non, j'ai une partie que j'aime. Et ça la kanga neti libomaye. Soki Yesu na ngai akiti awa. Bakatena pesa ye nini. Ono so nazali eza se Yesu. Vraiment c'est ça.
nakanisaki oza moninga mabe zokosekwisa lazalo ngana ndimi okosala nalembi na ndimi okosala oyo nakoki te. Ouais, c'est Stevie, hein, le frère Stevie. Super coopérant. Je suis là. nayaki na mawa nazongi lesengo osali ya mingi ibika nini ya mabatonga okuti kati na ngai nalingi naenda kufanya wakazi wa Mungu nasili mayele Angelu Bakita oyemba mpona yo. On passe là. Au revoir. Avant stade mzezate miende makambo mambo ezalaka na mambo ya nzambe toyende tocelebre nzambe mpona mboka ya biso ya Congo oyebi ke avec Moïse Mbi efort ya nzambe ekita bagrâce ekita asepeli papa bana tozawa Moïse Mbi est la réserve de l'éternel. Nous sommes là venus célébrer le nom du Seigneur. C'est possible. Sérieux, on a pas maman. Bonjour, Massa. On célèbre Nzambe, on a pasteur Moïse Mbi. Pour l'autre, on a un aigle de la musique gospel. Oh, aigle de la musique gospel. Aigle de la musique gospel. Aigle royal. Aigle de la musique gospel. On célèbre Nzambe. Pourquoi martyr? Moi, je suis Majabu na Maïka Lambai. Balamba, Balamba. Biso ta ba warrior Jésus. Biso ta ba Gaulois za warrior na Gaulois Jésus. Ala warrior na Jésus. Warrior défendre ba Gaulois pas ya Momo. C'est la fiance, c'est chaud la famille, l'âme du peuple. Moïse Mbi est la réserve de l'Éternel pour un concert inédit. Alors venez nombrer la grande famille, regardez les belles nanas sont là. On est là, toujours, toujours. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification pour ne rien rater en tout cas. Je vais vous montrer tous les actions de cette organisation du pasteur de la mobiliser en tout cas, liker pour la gloire du Seigneur parce que nous sommes un pour notre Seigneur. Alexandre makasi ya omona pasteur na biso ndenge aobetala conscience kolanga na participation yangola ye wana omona na obima kitoko mpona amen. Voilà, c'est l'ambiance en tout cas. L'ambiance est ça.
c'est Pasteur Momo, toujours. Les Warriors dans les Seigneurs, toujours. Les Warriors, toujours. Les Warriors, toujours. Aigle Royal. Excuse-moi, c'est l'ambiance. tokoki déjà donc kalata appelé zoto na badouceur Bandeko na ngai, bandeza polémique musicale, pas dans le Seigneur s'il vous plaît. Donc voilà, c'est l'ambiance en tout cas. Non, tu fais je ne suis pas dedans. Ouais. Vraiment. On va louer Dieu. Ouais. Likez, abonnez-vous. Calme, la ville est calme. Où il y a un concert. Il y a un concert, la ville est très calme. Parce que quand on est l'église, il y a un concert. On va pas tout le temps. On ne peut pas nous va te payer. Aigle. Bino banani? Bawario, biso bawario. Bawario dans le Seigneur. Ouais. Papa, okobondela mpona double stade na biso. Okobondela mpona double stade de Martin na biso tobondeli po bamakaout banani bazosalela biso ya bakampanga ya mabe. Toye po tobondela po boro oyo na biso tokoefase yango. Fali turo. Toyo kobondela mpona paster abondela biso bawario toya totia bino pasteur na bino ezalaka deni leso bino bawario bon biso toza ensemble pasteur ezala teke no deni leza pasteur na biso mais mwasi mbi ape ya biso aya biso toa partout tokobondela tia biso maboko oyo babénédiction ya stade obuka boro ozala lese merci Oh papa,
Toujours. Vraiment, Yamomo, c'est notre père dans cette génération. Moïse Mbie, le leader. On est là. Pasteur Moïse Mbie, en Betabango. Bonjour. Yeah, Mama, I love you. Bonjour.
Maman, bonjour. Sentiment nous allons papa ensemble quoi Lelo. Je suis tellement ravie aux alentours Lelo. Aux événements moi raté té. Tu vas tikali si maman c'est ligorodo. Vous allez toujours wana. Merci beaucoup. Merci. Bana nzemba kota ba avancer. C'est vous avez impression là par rapport à concert quoi Lelo. Bonjour maman. Bonjour. Sentiment nous allons par rapport à concert quoi Lelo derrière les tout derrière les 19. Sentiment ça vraiment ma case parce que c'est la première fois que j'ai assisté à un concert. Et on a jamais laissé on passe pour participer là. Vous avez motivé nani pour Lelo au somba billet au tsamatambe au okumisa nzambe ya 19 Lelo. Parce que ça va là on va écouter cette sauce na la milieu à Lelo et on est la CPL Naya participer à Bao. Merci beaucoup. Bana nzambe bazoya. Maman Mbote. Mbote maman. Maman Mbote. Moi maman Mbote. Mbote maman. Parce que qui m'a micro là on comprend pas. Bana nzambe ba banga micro. Voilà, bana nzemba va continuer au côté tableau la benda porte ça muke bat baleke belé donc bat baleke belé c'est le moment bana nzemba zo kota donc le coup maison est pas nzambe le coup vous maison est pas nzambe tous à bala nzambe. Maman Mbote. Mbote maman. C'est l'autre monde le 19. Le stade de Martyr. Motivation est saluée se présenter et la concert à Moutoali. C'est qui? Bonjour à tout le monde. Impressionnant pour mon collègue eza boye vraiment eza jour moko esengo eza événement monene oyo ngai na bandeko nyonso solo kadia kuna toye mpona kadore nzambe kobilela nzambe elongo na pasteur Moïse Mbie la réserve de l'éternel. Ouais, ngai naza membre ya église pentecôtiste et Jérusalem Trône de Dieu ya pasteur David Alanzo na Momele et c'est que ya maman Thérésia. eza ebele donc nayebi kutu te nabanda na nini nasuka na nini me nazwaka moko nayaki na mawa nasongi nesengo nasili mayele fongola talola bangelu bakita toyemba mpo na yo balongolaki nga na liste ntango lipamboli eyaki balukaki bazwaki ntina ngai lole reklame kaka ngai offrande nanga na basacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelikya nayembaki ekosimba kaka nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai bon comprenez mon émotion donc toza dia na esengo l'essentiel eza wana na embeli nanu mpo a tomata siko liko tozela papa. Ouais, à part concert et Martyr, étant qu'il est enfant de Dieu, le 27 juillet, je pense qu'il y a un peu dans Zalawana. Pendant le Koumanza, il y a un Zambé. Voilà. Biscanio Sobato, la Jésus-Christ, moi je suis là. Voilà. Merci, merci pour l'impression. Mais tu as déjà plusieurs quand même concert aux banda. Balanza et Monsieur Baza Bandaku. Message nous lancé pour la maman. Oui, ça bango il faut banana. Bon bazana biété.
nakosenga bango bazala non connecté balanda ta en direct bakota na page ya pasta bazala na en direct balanda merci on est là aussi merci beaucoup frère merci voilà toza wana la bala nzambe maman bonjour bonjour maman boki ma micro bolimbisi bapesa bala nzambe bilenge baokaka na bacd oyo baokaka na baréseau sociaux baokanga live maman bonjour maman bonjour Gafele maman bonjour voilà le long eza jour J le 19 sentiment nous allons quoi tu vas assister la concert à quoi le il n'y a pas de sentiment en fait. Merci. Tu connais la canal. C'est bon. Oh. Le gars continue ça là. Maman bonjour. Bonjour papa. Voilà le lot moyo na concert à Mkwalelo. Nous sommes motivés pour assister na concert à Mkwalelo. En tout cas na lingana musique mingi. Ben na sepela na muto a organiser concert yango senge sengo ya koya na okumisa nzambe. OK. Yo si pour ça me la kana siloé. Te nga ensemble na ASM. OK. Yanga mutedisa ASM. Et pas prophète Michel Ikofata. C'est makambo etai bana nzambe nyoso équipe église te. En tout cas à tous les musulmans. Biso to ça la maître moko. Le quand to ça la maître moko, to za censé ko sangana, to kumisaka maître na biso. Merci beaucoup maman. Réponse très intelligemment. Vous continuer kaka bana nzambe passe bazo kota. Ko solola bango kaka awa. Maman bonjour. Bonjour papa. Lelo na monyo na concert à Mukula lelo. Ni ne puissant na concert à Mukula le 19. Na lelo fort pasteur na ramako. Yango na stade de Martyr to kobuka wo. Mama pera poudre. Maman, ay manze bonini o sepela nango. Nyoso akoyema na o sepela nango papa nanga. Merci beaucoup maman. Maman ils ont poudre na sima. Ba poudre va pesa kuna na sima. Bonjour ma maman. Bonjour papa. Lelo lobeli na nkolo lelo nde makambo ya toyoka moto okola lobelaka ye wana lelo nde suti efe mama nzembo nini okoyoka lelo oyo sepelaka nango se babeti yango mpenza okokumisa